mais bato mosusu oloba wana lelo docteur gila le bourgeois azoluka bango mpo aza na mosala ebele osala na poso na bango Carolite na don na biso yombi mpenza don moto apota yango na cadre na esprit ya akorige nzambe ocomprendre déjà so omoni moto apasteur atya tioko yombi na Carolite makasi bongo abeti batampone elongi omolongo ya Pentagone keba eso otali mbebo na ye eyinda yo vide ya mbebo ya mutu so eyinda eza nini omoni esika ye église ekoma ezalaka bar cabinet molili bachel bamingando bazalaka wana trop yango omoni frère wana mutu nezobebi boye mpo masumu oyo akuti wana epertibe ye donc frère akomi koteya na esika solo masuba ezalaka makasi na banini bakapote ezalaka wana ebele ebebisi ye mutu yango moni frère lelo akomi koyeba bilobaloba asimba boye mabe azonga boye mabe position ozoyebana te esika église ekoma eza esika babenga cabinet molili donc mabe na mabe eza wana wera sonso asila ndeni bango balobela ye ifu balobela bato basila te bango tanki balobela werason seki bakutana na nzela na bango bakutaka na werason il faut stade de martyr wana echangea te stade de martyr yana elongwa na commune ya Kinshasa te ekende Kimpese stade de martyr ezalaka wana babeta yango baya na bashagi ndenge werason ayaka na bashagi na bakongo awa baya na bapere ba Michael Jackson nde werason ayaka na bango limero L na Congo na musique ya congolais ezalaka werason pour dire que pasteur da kotaleka na elongi boye elongi nozolakisa masumu ebele so otalika elongi ya moto wana ozobenga pasteur otali parce que un pasteur akozala bon te bawerason soki andimi oyo nyonso to akoboya aneka jalo po werason moto abimisa bagrand lelo na musique donc yo moto mosusu oyo boyi baœuvre ya bandeti baheritier bafrere yeba wana oka jaloux non babwaka libanga kaka na mbuma kotela omona donc c'est non là ozotanga wana donc asila na ye aza na verset biblique oteya bato te yango wana ifo ateya bato komba werason mpo ayebi ke so atangi komba werason na ndenge mabe en tout cas baotya eka c'est tout à fait normal eza bongo. Merci maman Virginie. Parlons de gaz. On a habité gaz en haut. On va toi Luca. Pas werason gaz lacrymogène ou bien gaz parce que werason soit un gaz un producteur indien. On a yébine goût au Congo te, a yébine goût Afrique te, a koga ko contacter werason te. Donc comment il contrat werason en vie oh il y a Zénith. Exemple na que moto a continué la recherche. Donc, continue la recherche, c'est ça qui a trouvé que werason est un artiste valable, et un producteur à juillet. Donc, pour dire que werason a la gaz. Gaz à l'bosso, on est basé dans Zénith. Parce que soit on a gaz, on est basé dans Zénith. Mais parlant que la mission d'abord c'est faux et archi faux. Parce que producteur a sur la Zénith, par rapport à œuvre. Œuvre, cela veut dire contrat werason a betika na ba mission wana concert album werason a betika na ba mission album d'être formidable a betika na ba musicien oyo yango moné bendi Zénith donc ba mission ba ebani. Nous avons déjà Papi Kakol oyo ke tokolo ba mboye ba insulté. Nous avons le Nicodème, nous avons le Café Room, le Pire Roger Molamboka Tozawana. Nous avons les autres Bazawana. Donc, en tout cas, c'est facile. Pourquoi? Parce que nous avons qu'un seul leader. Donc, Moutoua train, ils ont manqué werason. Donc, beaucoup changer wagon mais lorsque Moutoua train, ils ont manqué et monter réseau fonctionner très kitoko. Sachez-le que train et retambola très bien. Donc, pour dire que tant que werason est là, tout est possible. Donc, tu vas retrouver ça. Donc, bilingue werason. Les gens qui sont au PC temps, bon PC à temps, bon PCP, ma coquille. Werason azala makambo la matière la mutunaye. Il suffit qu'au PC à temps, au PCP ma coquille, surtout au coquille que à ça là où il y a canisi. Maman bon mon que il y aura toujours débordement. Ah tu vois là vraiment depuis tout bandit processus maman Virginie na tire le monde en ngam tout ba combattant aya bandi on so la diaspora na tire le monde bango ba sali réclamation monté d'ailleurs on peut ça bango mboté l'air au bamba concentré na magambo ba coronavirus so déranger ma bota
bamambe belé donc peu en plus ba combattre belé ba monaki ba dégâts au salama na concert ya congolais mo be kuna bamambe salama kuna mingi pe bazaki interpellé donc ba lingi na bango soute bazonga na ba makambo wana donc yango wana baza sous la tente à intercaler ba concert ba congolais oui la son obeta déjà net tolo ba boye Virginie peut-être vous a informé Fnac déjà a attaqué plus de 70% ba billets ont été camionnés déjà et toujours pour avancer dans un bang qui tito comme en juin peut-être il y aura débordement ba ba billets donc le 12 juin c'est confirmé Werrason va jouer pour la 5e fois la Zénith de Paris bah même Werrason pour un album formidable besoin qui biso à travers Nzembo Oyo parking. Quand il s'abonne bien, il y a un de Moutobenda, il y a un de Bendi Zénith, Nzembo wana. Wana bango balobi ba détracteur maman Virginie, tu sais dans la vie na vie na yo ndongo tambola soza ba détracteur te en tout cas kene ko mi boire ata na fleuve. Boka libanga kana mbuma gotela. Bozo maman, bozo combien de journalistes na Congo? Bafinga bango te. Pour bayebani te pour baza important te bana gaz te yo so yo azofinga yo il faut mikumisaka okumisa pe nzambe ke nzambe osalanga bien yango modo azofinga nga po Yesu Kristo kutu mwana nzambe bafinga ye batraite nyonso tout parce que azali na eloko nzambe kati na ye donc mo ndenge ozala soki baofinga te mama nanga kende ko mibwaka ata na toilette wera sonso asila ndeni balobela ye il balobela bato basila te bango tanki ba lobela Werrason c'est ba kuta na nzela ba ba kuta na Werrason obige ngana ngai obige ngana e ba roza journaliste makasa mboka na biso obi yo ça ba mise belé ba kuta yo Virginie ozala déjà journaliste ba bonela pe ba le dans émission na yo ngana ebite ke ba mise na ba sala yo ba mise monte ba tira o sala yo ba sala peut-être ba na wenge parce que yo kuta wenge zalaka. Mais au coup de bangon ne makuta aux pour dire que les joueurs c'est sans complexe. Donc pour dire que Marambouana Wazaba Noto Baba, là le Bamutu pas le Werrason, le Lona Kata Congo, la musique africaine, il faut Stade de Martyr on échange à thé. Stade de Martyr, il y en a qui le moins la commune et qui est qui pèse. Stade de Martyr Zara Wana, Mabetango. Baya na ba shagi ndenge Werrason na ba shagi na ba Congo awa baya na ba père ba Michael Jackson de Werrason na na bango numéro L na Congo na musique congolaise à Werrason parce que bige nga utu banzela ofinga ya ngate mais na ba pourquoi moni parce que nyonso zo sala malelo ils ont déjà le passé à Werrason nyonso na ba doit ça lelo ils ont le passé à Werrason ya maman Werrason ça sala yango lelo bazo sala ba copier yango okomba lelo ba mise belé baza ba photocopie wenge baza bana wenge par correspondance on a tout ça mettre la wenge te mais aza mona wenge par correspondance donc abulaka wenge okomba yena mu esprit nega abulaka wenge bazali ba artiste wana bazali lelo OK basala kama mbo Werrason na sala déjà ben le rasika ezate et le rasika te maman Virginie ba devoir Werrason appelle ça ti le c'est belé non ba to ba ko sala ngoti la personne ga moko Stade de Martyr ezara na commune na Kinshasa changer te ti le ba to le kawana ba kei Werrason na ba président JB Piana ba sala ke non ferie koti na mboka pourquoi pour Werrason na uti libanda zoya azozo na mboka donc férié koti batu tout baké yamba bango et le ko ana ti lelo nana salango so ba makasi so ki vraiment ba za ba number 1 to ba number nini ba salango ke na uti na libanda ozo nga mboka mo meke yamba inde ba yamba ba président Werrason et yaté et lelo o ba président Werrason ba kabola ba génération o senti bina ke o kuna ba bata wera o ba bata jibe lelo bisanga nana ngwa salango exact malgré ba photocopie quand la bandenge mo ba format na faire bazo salango en tout cas tiko tangela ba kombo ya batunga na za pona Werrason donc je ne suis pas ici pour na répondre à ba komba batu moto am to sala boulot na ye na ndenge na ye maintenant muta komi na niveau wana ba Werrason baati en tout cas ndenga na sambelaka lokuta mabe nga jusque là na la catholique. Okay. Ah, jusque là, dans la catholique, parce que bah, monsieur l'abbé, bah, sango,
jusque là bazoteya biso ka liloba nzambe bateya biso ka liloba nzambe bazosangisa bafamille makambo ebele akosi epe eza mpe mosala na ye te mosala na ye ezali ya kotanga bible mosala na ezali ya kodelivre bato mosala na ezali ya koteya bato batika babongola motema ba epai ya yesu kristu si réellement aza pasteur donc mosala un pasteur c'est ça mosala un pasteur eza te ya kosala bacomparaison mosala un pasteur eza te kosala polémique na baartiste oyo bango babengaka mondaine quoi donc non c'est pas ça et en plus pe batutu bakoloba me wana te Virginie Manganga mo tolinga toloba te mpo makambo nyonso olobi na asalaka ezalaki lokuta ezalaki bacope na asalaka na artiste mo musicien mpe ya profane preuve andeke azala na conflit musicien moko mwana njili tena otanga kombo te me ye mo ayebi musicien na mwana njili oyo bango mibale bala na conflit pourquoi bacope banda obeta asolisa musicien na bien ti yango moni lelo oyo batika na baranking bona donc yango mpe eza raison oyo babenganela ye na motel fikini abete eza nini motu moko bayebi mama Virginie atekeli eske diske ya lisolo na ye ye aleki na tv abeti yango yo moto ndenge ayebi lisolo na nga boye yo moni mpe mosala nzambe ya solo ntango aloba noko pesa bachenete ntango aloba noko eya wana pesa mbongo no nyonso toza nango na banki wana eza mbongo ya masumu eza baproblème boye balingi balia yo mpona mbongo wana okobanga kopesa ezalaki babaka sablet oyo wanda obetana na bato moko boye pour ke baliaka cope mais ntango ya komi sikoyo gourmand eta ye na mission wana wa njili wana babebana fois babebana mabeti lelo bakopera te yango moyo babengana mpe soki pasteur wana ozoba babengana na motel fikini pour dire que pasteur wana dakotaleka na elongi boye elongi ne ezolakisa masumu ebele so otali ke elongi ya moto wana ozobenga pasteur otali parce que un pasteur akozala bon te mama toyebi bapasteur na moko toyebi baprophète loka baroger baka baza bato mo makambo balobaka ezala blague te toza bapasteur loka bapasteur kankenza toza na baprophète polo prophète konde oyo benzaki no otali motu omoni bake mosala nzambe toza na bapasteur mpenza oyo baa na kongo alokwa bakizamina oyo keno azwaka problème na bato te so ozuluki problème seke oza provocateur mais bato mosusu ozoloba wana lelo docteur Gilles le bourgeois azoluka bango mpo aza na mosala ebele osala na poso na bango Carolite na donc na biso yombi mpenza donc moto apota yango na cadre na esprit ya akorige nzambe ocomprendre déjà so omoni moto apasteur atya tioko yombi na Carolite makasi bongo abeti batampon na elongi omoloka pentagone keba eso otali mbebo na ye eyinda yo nidi ya mbebo ya mutu so eyinda eza nini anole te poani aza mpe mutu yo so olingo ebaka mutu anwa talaka elobeli na ye so omonika elobeli na ye okompagne awa ota obeta biloko na milinga je suis pas porte parole à faire ya koma Sankara akoma nde boye lelo atiki mamba otanga bible koteya bato bokonza nzambe ya komande koteya bato mamba bamusicien ah non mais allez-y comprendre yango moni na ndima na nga frère mo boye ayembaka kondima ya solo ekobikisa yo ata na liwa kondima lokuta okokufara buzoba na yo donc buzoba ne yango bandomonana et yango moni frère Patrice na pesi raison ndenge ayembaka j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Donc, confusion. On comprend que Nesika Mouta te à Bonzame, Mouta komi côté à Batouba Michel profane. Mouta komi ko sala ba comparaison. Allez-y comprendre que c'est comme la fin du monde. C'est comme la fin du monde. Yango moni c'est le hasard. Si on y voit bara marambo zo le besoin on a sens te. Aouti d'abord ouais. Auti na makala auto lia vungole nga na yebi bible na tanga bible na resika Jésus kota présenté Jésus kota ndé ba jeûne et prière Jésus matande ngomba on comprend Jésus kota la jeûne et prière Jésus matande ngomba ba sacrifier Jésus batantaka ye Jésus bakangaka me bakota ka présenté bakangaka ye pona Jésus bakangaka poni bakangaka pona zo te ya liloba ya nzambe azo déranger batu mabe mais il y a bakangaka pour l'escroquerie événement Jésus te vous confirmez il y a bakangaka pour l'escroquerie escroquaka présidence ya kala oh voilà
Donc atika koluka ba comparaison na combat Jésus. Jésus ba kanga pour na bonne nouvelle. Azote ya bokonza nzambe, ezo déranger bato mabe, ya omo ba kanga ka mais akota pe kachote. Jésus to ba kangie ba memie kino na ekuluzu. Ici, Jésus ba kanga pour la bonne nouvelle, ye ba kanga pour l'escroquerie. Donc escrocaka, yango kenda olia vungule. Donc yango na azakutu mutu oyo si réellement azana bonzambe, il fallait senga peuple pardon. Fala senga bato ya kosaka mingi na ba TV pardon parce que a kosaka bango amema bango na nzela mabe. On bona et aza muto fallait kana délivrance. En tout cas na senga basala nzambe bo tala ngai il faut bocha papa na nga wana na aza pasteur munene était préparé que ceux qui na mboloko na église et c'est azo louer au coup t'as 4 personnes bandimi ba soutenir voilà et là voilà et sika yo benoza vraiment na matete au monde sika église et comment et zalaka bar cabinet molili ba chel ba mingando bazalaka wana trop yango moni frère wana mutu nezo baby boy po masumo ya kuti wana et perturbé donc frère comme côté à l'esika solo masuba ezala makasi na ba nini ba capote ezala on belé et baby si mutu yango moni frère lelo akomi ko ba biloba loba asimba boy mabe azonga boy mabe position zo balate et si que église comment et si que ba benga cabinet molili donc mabe na mabe zawana si dans la mémoire à frère Mikolo ka molili azomona sou bien te yango mona komi touche à tout ti Mikolo au chrétien ba jouer karaté, on va chrétien joueur. Comment Bakambu na bolasi, c'est totalement bien, tout le monde a boé. Donc Nicolas a sa position. En tout cas, le roi de la forêt est d'abord ambassadeur de la paix. Très bien. À Tika Lokebi, ça a été. À Ebisi et Kakabi, au moni, le temps où yo, Moutou, le sigoté à Malobanza, mais yo, zo Lukalem, sous au dénigré Wenge. Attention, Wenge est un fanatique et contrôlé. Ba fanatique Wenge, il suffit pas qu'à bâtir la bango, mais au moins, on va faire la version moro. C'est le bango et ne tolo baboye tout n'a pas parlé a changé le numéro nyonso mais azo kutala na bana we il y a za banzoi ngo bazala mboka nini mama na Virginie na bisi yo yebi force awera ba wera son bana ba depth ba wera son ba présence ba clan wenge ba on ba son ba fanatique te bana ba depth o kalanzoi na la boma mninga yo yebi nyo kalanzoi yo ansinyo ko sponsor nyo ka so nzoi te nzoi nda so anyo. Donc, si vous avez na seconde, parce que jamais, vous avez soigner le langage. Lorsqu'il y a une comparaison, lorsqu'il y a une polémique, c'est notre collègue. Il fallait tranquillement, ça la carrière n'a très bien. Félicitations à la carrière naïe mais à niveau à wera son bâti quand même fallu attends un peu fallu on se plan non faut pas dire ça c'est du n'importe quoi vraiment c'est normal c'est tout fait normal et c'est le réel et ça réel naïe moro ayebi ke wana grand respect ndinga loba donc alinga peut pas comparer na grand rôle à wera son alinga te parce que bisika ya zalaka sur la Werason. La biscuit Werason a sur l'artiste mort. Non, c'est pas justice, c'est ça bon la réalité. Werason a sa grand, bango baza ba légende. Ba Werason baza ba légende de la musique nabiso. Il faut pas tout bosser facilement bongo. Non, tout soutenir c'est notre c'est notre fierté. Il est notre fierté. Vous savez, Frère Richard Depoule, il fit notre ancien chef d'orchestre. Donc, et aujourd'hui, il y a peut-être quoi approcher maison mère. Pour ma baiser. Ma baiser peut-être. Il y a une fois approcher maison mère. En tout cas, à mon avis, retomber mon musique. Pour ma fanatique à maison mère, on va trop fier de lui. Parce qu'il y a un très grand chanteur, il y a génération naïe. Un meilleur chanteur, il y a génération naïe. On comprend. Il y a un grand. Ayemba la franc-congolais. On comprend. Ayemba la franc-congolais. Donc, et là, on a peut-être face à la langue fière. Ayemba la franc-congolais et si un grand bazali. On comprend. Donc, Aza fierté à Wenge musique à maison mère. Aza une fierté à Wenge son. Alors, dans la maison mère, bazala na bango na problème n'a été. Yé monde joue à la mukabi non. En tout cas, à approcher. Parler naïe au monde a retomber moi au cam. Tala héritier.
Tala héritier. Héritier Watanabe abimisa album tant approché maison mère parler naé. Yo mon album coûte bimité mais batu da ba tiango na ba stati partout dans la minute dégâts. Pour tout ça on critiquer ba être héritier aza complexé. Aza complexé donc aza jaloux héritier a sali du bon boulot. Asa musani bien générique les obeta banze monnaie obeta, il a fait du bon boulot. Hein? Tala la batulora ba wera so igwe bandimi musala wana. C'est que ça blague, tu sais. Au moins, et wera son dat soga ndimi. Oh non, c'est toi au bout, il y a un jaloux. Pour wera son mutabi mi ça va grand. La musique. Donc yo mutu musu so boy ba œuvre ya ba ndeti ba héritier ba frère. Il ba grand aura jaloux. Ba ngali nga bino de bolo ba popo pesa wera son force. En tout cas ça bolo baté quelque part là monde représente nga wera son ati. Très bien. Donc pour dire que siège ont déjà dans la maison mère surprise la minute au Kalatewa donc tout comme au mois de mars c'était vraiment la surprise tout le dévoilé sur toute la télévision mais pour l'instant tous en nous na 14e mérite tout ça va séminaire donc notre côté préparation tout ce que toi on a série à séminaire tous autres idées ba concert à Kala tous autres idées événements où les cas donc tu retenir quelque chose pour tout peut c'est ce que l'on va donc toi la série à séminaire. Et dans quelques temps, on peut faire une surprise, il y a siège. Parlons de Wenge Musique à Maison Mère 2020. 2020, c'est Bandela Epsotre Kitoko. Tant que tu as un album formidable. Hein. Premier contrat, et même ils sont à Oman. Je dis bien Oman. Donc Oman, c'est ça, Mboka Oyo, Tokeno, Bet, la Mindele, Kuna Kongolati. Kuna Mindele, donc bateau va découvrir Werason à travers. Bah nzela ba réseaux sociaux to beta kuna na Oman to beti na Dubai oh l'air mususu orchestre congolais mono ekenda kuna ti mais to lobela te moni batu mususu ezanine bazande et bazande bata ba communication et là on c'est toi communiquer na ok la toilette au communiquer na ozongi boy au communiquer okanga photo na bakambu obwaki okommunike yango monde bokansala mususu bani maintenant na bato mususu ba charisme botema na bango lokwa ba Werason donc amona ne marabu grave te mambo elekela ke ezalaka te omona donc tokenda ba Oman tokenda ba Dubai tozongi tokende est tobeta tourne na est tobeta Goma Bukavu tokenda ba Beni wana tobeta tozongi tobeti ba concert mususu na Kenya après tokobeta village Chetemba to beti concert village Chetemba et 2020 maman tu arraché concert à Zénith de Paris. Voilà la réalisation tout ça. Voilà donc et Werason a beti acoustique lelo o talanenge kanimboka. Tout le monde en parle. Voilà. Bien affilé. En tout cas bien affilé à ce près ça biso. Bien affilé. Ben to ba misa silera so ka kufi. Nde to mona ba personnam ba papa ba kufi nde to mona ba King Kester mené ba kenda personnam donc pour lui et Sili mais ça Sili en moi ben moi je trouve pas artiste on tanga un problème hein. Non la mona qui a ça la carrière est bien à ça la musa est très bien zobim sa album na ya zobi taper la concert na ya na habite soit on a problème la journée moi je ne trouve pas mais on est ce qu'on est beba le to comment la ba flatteur et belé na musala o ya bino donc ba flatteur va comment moi belé ya o moni bazo ko sa ba mise belé au moins mise mususu ana ebongo te mais ya na bato mo be po ba zo na YouTube pas lo meya donc surtout bande on a ba YouTube pe mususu donc ba débordement quoi donc ba luka mo lo meya na nzela ba mito ba mise mususu bon là mususu faire ça na bato bongo te o ba flataka ye o ba nini peut-être il me peut même salinga ne peut flatérité parce que à mon avis on a boulot na quoi assure na talent na ye alingene flatérité ben voilà jour aux voyez mon trésor lumière peut-être parce que vous représentez maison mère oui yé mon jour aux voyez retourner peut-être voyez Bissau mais na habité peut-être là consentement na mais na habité yé mon voyez Bissau ouais raison l'auto check number 1 parce que ça phénomène parce que ça de génération en génération papa Nzulu câble au moni ba Werason ba artiste en félicité maman Virginie lelo oyo so taliba toi génération na ye mingi lelo balala Werason a ça toujours ben fort Werason compte ba génération nyo surtout on comprend ba style nyo so lelo Werason azo beta yango
Donc wera son comme les autres tangama na ba façon tout oyo pe ya bato lelo zo tangama non babwaka libanga kana mbuma hotela donc c'est non là zo tangama donc asila na ye azana verset biblique ote ya batute yangwana ifate ya batu komba wera son pas bi que ça tangi komba wera son na ndenga mabe en tout cas ba ocheka c'est tout à fait normal et ça bongo lelo bato belé baye banaka na sima wera son apesi bato kope belé omoma lelo na ba journaliste mike ba bimi na internet so tangi komba wera son na ndenga mabe te ba ocheka te ebele komba wera son epesa ba vie et maintenant abonné on dit talaka pasteur wana lobby après ko critiquer wera son na sura lobani bo s'abonner na chaîne nanga pour dire que pour comprendre que y'a tiré la cima à moins les bateaux sont la cima comme wera son na ba façon tout il suffit qu'on finga wera son il suffit critiquer wera son il suffit dénigrer wera son au moins bateau au choka on y peut yebana yango moni bateau belé ba sala ngo mais la souka va quitter la bonga. La souka va comme la bonga ou là, la comba ou la son. En tout cas, merci maman Virginie. D'abord, c'est un concert à Werason à Paris. Il y a Zénith de Paris le 12 juin. Et ça, un concert à Congolais. Donc, concert à Werason le 12 juin. Et ça pour la communauté belé. Preuve que les billets étaient comme la communauté congolaise. Les billets étaient comme les Camerounais. Les billets étaient comme les Ghanéens, les Sénégalais, les Nigériens. Les billets étaient comme fort. Dans le lot, on a plus de 80% des billets étaient comme la FNAC. Ceux qui ont encore ça, quand la FNAC, au monde a des niveaux, les billets à Werason étaient comme au monde, il y a génération les lots. Bazaki na posa ba mona Werason lorsque bazaki na 10 ans. Ba parents na bango ba pekisa bango. Les lots bana ba comme na 20 ans, 22 ans. Alors bango pe balingi ba mona o ba parents na bango ba mona. Quand les conception na bango biso to Werason na sala featuring na bloc cadena petit mo bandundu awa sala succès na ba France partout. Et contacter na ba réseaux sociaux, et contacter na ba réseau na ba réseau mo belé pour dire que Werason aza capable donc ya se fait ça monde kanenga se fait ça wana donc batu baya na bango batu da basomba billet jouano monabi ozala donc nabi ozala na Paris yo mo mona ke tozala na grand la kata mboko na biso Werason donc concert Werason le 12 juin ezaka pour la ba congolais eza concert moko africain concert moko monde pour Werason a conquérira déjà monde entier Werason a le cas niveau. Werason a un niveau à la tête. Je suis trop fier de mon big boss Werason. Pourquoi? Werason, le roi de la photo au monde, a conquérir le stade africain Nyonso. Le pays africain, Werason a bêté le stade de Tondi Sati. Featuring, donc Werason a bêté Yemoko Force na ya bêté na stade Nyonso tout na rumba pekaka na ndombolo na mamutu. Nous bêté les États-Unis tongo. A bêté na Washington, a bêté na New York, a bêté partout sans featuring na mutu. Batu neko tu baluka sans featuring na Werason. Oh bon, Werason le roi de la forêt quoi ça ba jet privé ya awa. L'aéroport Angil maman yobi l'hélicoptère uta ba Brazzaville ya kozwa biso awa poto kende no kobeta na ba présidence biso de beta na ba présidence ya Afrique donc Werason a le cas ba niveau ça na ba niveau te mon aime ça yo quelque part Werason a mutu mo ba artiste mo aza tel soit lo baraté pour oh bango ba ça lelo ezali le passé à Werason bango ne ba copier Werason mais Werason a copier bango te Werason a Lucas quoi ça la moussus depuis Werason a bêta stade Werason a bêta palais des sports si le loyer sans artiste n'est à bêta banda Werason a bêta 5 fois stade de martyrs si le loyer sans génération le loyer n'a pas bêta 5 fois stade on comprend attends tu es le tata attends tu vas municipal aux gens va barombo va bêta ti ba comme akuna neni pour dire que Werason a le cas niveau bon mon a Zénith wana et à part Zénith va contrat ces alliés tous va contrat belé trop le batté on comprend pour Werason va contrat zéro va cicater oh il faut aller là so Werason a vu va contrat il faut aller là ça la vidéo loba non ça c'est pas Werason on bon donc bon ça a bien calme le 12 juin Zénith de Paris wana oh la mission président Werason donc on va minute il y a l'ingabo China défi comme ça vous sentir y a le encore la ligne
koya vandi ne kimia bino boye kotumula ye siko bomona réaction keba présence ne dans ça talo déjà okufi non et so tel peu artiste à lelo artiste à lelo obino bomona bolem su ba danger bazo betaka musique à franco on va mutazu a beti album a beti la musique à franco kaka muto ko fona obi on nzemba lwambot on les amis ça lelo on va na boye ba beta ba copier nzemba wera son on yo ka nzemba na bobo on nzemba wera son bizarre ba ba massa biso ba youtuber mususu ba flatter oyo ba flattera bango ba comme balinga ba comme ça ba on a bisiko et ba on ba zate ya on moni peut-être ba impression quoi mais si vous artiste le roi ba Igo wera son ba ba impression te ba sekaka ba tala ra ba seka on peut les hommes makasi le roi a seka ba makasi avant de venir tali ba seka bien tala encourage à bango le roi de la forêt ba artiste ba sala musala bien encourage à bango en tout cas boke de liboso ndeta auto sala ngona auto sala pour héritier auto ba bien pour l'album né pour la faire pour la papa ba génération très bien il y a papa ba tout c'est ça le bien ngo wenge de simbi masolo lelo oyo wani wenge epesa yana ba idéologie wenge yana ba idéologie que musicien il faut à propre musicien il faut à charisme à esprit le va passer le moment passer le wana donc c'est le va bangi sarabatu ye ba bang sagi c'est le sko la bang sabatu ba musicien va faire wana otangi ba donc ça telemi boye donc yo motango ya donc comment peut-être ba calcul moto nenga zana est-ce que changa moto be ozwanga ou bien donc on va raisonner donc c'est un peu ça basa ba wenge et yela mambebele ya moni wenge tikala lelo oyo ke moto akwesa wenge ate wenge ne tombera jamais et le surtout le père na bango aza vivant ba ko endeni ba ko ete po bazwara toujours bazwara ba conseil bazwara toujours ba cours par correspondance on va tant le roi de la forêt vanda ba mboya zo sala ba en étant ba zo imiter ngo ba zo cours par correspondance